Congo Liziba TV. Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous. 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 Asalina Myriam Ozaki ndeko ya Karine soi-disant asali émission lobi ba nyonso ya Karine apekise ke kabila babino ba Jaël kabila babangote yango loko babebandela ki yango wana ata na vie na réalité na normalité Maureen pour diriger mutu na yo eza normal na vie na vie eza bongo ata ba chef de salle ka ba prochaine eza biso qui na ba norme au gros graffiti c'est toujours comme ça dans la vie ce qui paraîtrait ya mobimba que Karine a utilisé parce qu'elle est fanatique. Il y a Karine en cause, peut-être. Ouais. Parce que Karine a utilisé ma bé pour la biso. Pourquoi pas avertir la biso. Tant on attend mon bébé là qu'il y a une raison de bino personnel. Pour dépendre de bino mi balé. N'attend on dit déjà t'es enroulé ba makamwana nyoso. Je sais pas na yeko défendre Karine t'es na yeko ba cause de kamwana parce que na zone attend na moto parce que moi na ma da producteur. Na pourquoi quand maman le tout ce que je le babou parce que j'ai les salaires ni pour moi en état basambi sanga ya yebi ngaite aska ko mona malati ko solo ngati assurément joyeux anniversaire neni parce qu'il y a des vidéos dans le tout pas c'est ma vidéo na sima wa wana ke biote yebi ngate ba ke mo de sina pas mais il y a tama ko mona mal parce que tama joyeux anniversaire il y a des vidéos où ils avaient fait reposter une émission mais il y a un sous le baquet pour le vérité monsieur qui Karine azwa linga baninga nete azwa to mabonde pourquoi c'est qui voli to ma bien pour nous vendre na Karine c'est qui voli linga Karine na maloba ne mabe wana o linga ko participer na ba danger Karine azwa sala ba ki azwa participer na ngo atana yo bo kanisa ma boninga to kyo sa mesiko na sala ki ndeti nini na finga mutu te mabe ya mutu te ça ko passer le ko yeze ko pida ko kanisa mutu na mutu na police mutu se kalingi so do so la ngana mbebo ngai batu nyonso dans la vie mutu nyonso aza guerre na quatre équipe nationale pour lelo ba comprendre que va voler na côté la Karine non j'ai chaud aza problème na ex na ye RG na so na RG jamais ngai la que tu est na so na RG mais na côté guerre voilà parce que j'ai la famille non soliste na occupé RG parce que occupé RG j'ai les salaires ma bé la garde a d'autant moi donc na na sali ne que tu pour makanisa na 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 vie on na preuve exacte et non exacte et mourir mutasala na boy okokoma ka journaliste okokoma ka vidéo okokoma youtubeuse non comité na sakaka awat prière na sala na sama belé on dit comme prophète non lela na bio sali na boy te otika te okoma youtubeuse mais les ba fait mwana YouTube troisième émission deuxième émission mission soki ka YouTube na tout succès lelo Jaël Karine Afi nani soki bakokabwana bakabwana de bato baluka bapanza biso baluka bapanza biso ya niveau moto panzana te kaka mutu moko oyebi ete Karine amona ye apanza bino soki mission est-ce que mopala Karine obisa baaudio na bango ka mission la femme super ya Karine tout à cette émission na jazz alobi ke nde camarade na moko abimana noko ya mobimba te camarade on est peut être abimana na camarade ya noko ya mobimba azana zemine te une noko zane zemine Jaël elo na bika liboso Karine kanga na noko papi moko sinanga papi le wana ni motema mawa ni sanga po Yesu Kristo na po imo papi na lingi ba ro ya papi kabela ngati ko le papi le roi na linga ka mo papi le roi oh papi le roi si le gars ya papi le roi lingi sanga po la mbongo msina zo te ba boss mususu na tikali kana na ya papi le roi mbongo ya papi boss ya papi le roi ya papi masu mawa ya papi Eh maman, eh bien voilà, salut tout le monde, salut Balandina sur Congo Liziba TV, votre âme servante Maureen la best 50 Palobi, Congo Liziba, oh ok, toujours le colon, merci beaucoup de votre nom sur Nabi, merci beaucoup à Tracy Kam Balobi, partenaire, merci beaucoup à Rifé qui somme le boss, merci beaucoup, il y a plein de papa Goutu avec garçon Sylvie, dans le moment trop, actualité oblige.
malgré que na biso ba songi na Congo les ziba mais celui qui meza il faut te lobela on carnet qui est zongi le tout ça suna like Kevin pas na like tu peux malongi le magnela internet so boyo sali moki d'ailleurs te le baka pas mon ndenge qui internet pour malongi bonjour. Bonjour Maureen Bola B50 Maureen ya Bola B50 wana moni na nouvelle nga qui paranga azora traiter pour na vie nga azora traiter pour la bonne moyena nga pour na possibilité de pour ma munioso Igwe Papi le roi la carte limitée formée ya suka bilanga de Igwe ya Papi le roi carte limitée on avait papi mais chaque papi naze mokokoko Nicodème Embeli linga nga papi papi le roi akabambo matalaka te papi mobali kitoko le roi mbongo ya papi le roi kandaka po Nicodème abonga na nzembo yango te yango na osilika osenzi ma papi ndenge obosani nga mais c'est pas le problème, c'est pas les rats. À la royaume même au bimba. Na kati royaume na bazaka ba konzina bango konzo ko ya papi le roi. Nous demandons ce junior musuku. Papi nous de quoi boss à boss. Junior musuku prêtre. Bossani sauté abi José Ndombe Showman premier ministre beau garçon joli lèvres tout en or. Premier Showman premier ministre et HP Redo Mubala Barox voilà Barasta HP Redo namoni PV na ngaya Willy Musheni et Tolomo tazobiwa bi da chichi bola ya rozanga te ba Gastino Mangala mutabi so ali to ya Gastino Mangala ba Tracy Kambi depuis Montréal na Canada ba ya Tracy Kambi ke ba Tracy Kambi depuis Gastino Mangala depuis Montréal na Canada na ba 30 jours à sommer de trucs chaque mardi sur la Tracy mardi on faut que sous le bit chaque mardi Gastino Mangala sur la ça dit que j'ai na Gmail le 25 on a Chine précisément na Mwazuba na Chine basé là na Zoya ba Chine basé là ya hiyo ya Chinois yo botanga yo sala ngo ebe tanga le kipwani yo sala ngabo to tokana te oui pour le tomoni maman likambo ko école na latine ba musicien ba longo quand les marqué le waki mais likambo ozondeni mais c'est choquant les applications tous ba ligue ba zo maele na ba sens o ba lobi mais na otako ya madadi mola alors baki na likambo ngo le important na ningi za expliquer ki menga plus na ningi ba ko kota vraiment te na masolo parce que naza na ngai mission te nazaka fanatisme de sala nga nazaka toujours na héritier watana beve na ngai gokan moto na tembe mais là on a vu il y a une séparation tout le monde comme on a mon faut avoir paramètres nyoso obi elle on pas héritier est-ce que dans kines est-ce que dans les mais est-ce que dans un combo linganga est-ce dans en considération c'est ça c'est une amitié par contre on a mon bal il faut avoir paramètres nyoso est-ce que là nous avons bonne chance na bango mutu mutolo ka vini pe lobi so ngama mission te penga za na négativité peut des personnes qui ngama mission te ngona Congo liberté peut le rôle on rôle zibo c'est pe mourir une TV ok pe ça c'est que mutu azama makama yenenge ayebi o me makama pe ça ka bonne chance mais tant on ça quand vous avec objectif avec but ça sera toujours bien mourir c'est ça maintenant que peut on a bien journaliste c'était bien star maman likambongo tout le monde Charlie Pakalingo Masali émission lobike héritier watanabe comment rogotika na concert na ye akele anniversaire à papa chéri en plus ala musicien ta staffaire ala ta staffaire ka basi amela ba champagne musique coûte mambala héritier watanabe za staffaire za linga pa parce que ba Davido lo bani pour Davido doit et tu as comment peut-être quand Davido staffaire nyos qui na boîte tout le monde na Instagram na toujours na boîte za toujours na makambo ya Charlie c'est bagino ya Charlie pe héritier ya Mokonza Mboka abi Mokonza Mboka c'est pas facile nous voyons ya Charlie par rapport des arts comme le 12e Charlie Beta Karina orchestre wana et qui ça comme on batinga da va plus de membres la team peut-être le tout le but moi bon solane héritier ngo bon ça na bon bien peut-être Charlie il kampo ni ngombe niveau tina tana lo ba bongo na TV et lo ba ta lo ba makambo za ngo lo ba lelo ça dit ka yebi
amuyena wata baitsu babebe so di biso na bino to yebite mais les comme il y a ma voix bar keli te ils ont dépend na bango peut-être na vie est atana deux ans to ko les zimbabwe so it contraire yoka di malonga te na parce que na ba kolo chaîne na ko les zimbabwe tout le monde kaka exactement contre ça que personne à part contre personne besoin se comprendre te ba kabona ka pour me faire si ba mona le duchi ka panga na batisa ba meilleur ami mettons ba kaboni batisa pe kuna na ko na et puis si je peux côté et puis oh baby c'est normal est la famille brobe ba na pe le broyo kana bino kaka c'est normal on a le manager na ngayebi ça dit que ngam ba voyage na kinda c'est grâce à Lionel Kambi a signé ba contrat on faut bien son boka Lionel Kambi soit benga kuna a signé son français pour français na yebarate sont des oh Lionel Sola ça dit que eza bongo faut ça appeler ba conseiller ba manager parce que ça structure mobile bangana na structure na etala bongo te partout na kinda manager na ngayeba El Lionel Kambi c'est que ayeba Sola a signé ba contrat mongo et les gars on a compte na écoute to attendre à vue par na après na par na c'est ça on évolue comme ça na vie c'est par rapport à ça rappelle ma bien mais tant on pas monter bana monter tala ba paramètres nyonso c'est ça dans la vie et on te montre la baronne comme il y a un cas c'est sûr que ne dit mais non quand ça va jeter na mais à quand on a déjà qui jeter na déjà qui jeter na bango il n'est pas déranger pe le comment ceux qui veulent que ne pas aibi na ngati leo na save na muni ke bazo ba Karina na wana papoche ba beba na muni ska Karina lobango te na muni ska Richard lobango te nde bazonga na muni abe muto te azongi si bango te muto c'est tout ça maman ali comme ça semble ouais mais tu peux faire l'émission avec ton juvénal à Salina Myriam Ozaki ndeko ya Karine soi-disant à sali émission le biba nyonso ya Karine a pensé que kabila babino ba jela kabila babangote yango loko ba bebandela ki yango wana ata na vie na réalité na normalité Maureen au diriger mutu na yo eza normal na vie na vie eza bongo ata ba chef de sala ka ba coach eza biso faut qu'il na ba norme au gros gafeti c'est toujours comme ça dans la vie ce qui paraîtrait ya mobimba que Karine a utilisé parce que ça est fanatique ya Karine mon cause peut-être parce que Karine a ma bé pour na biso pourquoi pas ou avertira biso tant on attend mon bébé là qu'il na ba raison na bino personnel ou dépend na bino mi balé na tant des atteint rolo ba makamwana nyonso je sais pas na ko défendre Karine na ko ba cause de kamwana parce que na zona temps na moto parce que moi na ma da producteur na et que pourquoi quand mambo ba le tout ce que zolo ba bon parce que gérer ça la nini pour en public pour ça la gérer nini pour ton ya kangisa na finga raite na ba ma bene ti manuko ka anirnga ata la mana TV na ska ofingete na est-ce que ma bé pour na yeti mo kangisa ma poani pourquoi tu la Karine parce que sur Nathan on a ndenga mo kilinge passé na kena na leta ba sambi sanga ya yebi ngaite aska ko muna ngata ko sola ngate asouhaiter ma joyeux anniversaire ndeni parce qu'il y a des vidéos dans retrouve pas c'est ma vidéo na sima ko wona ke biote yebi ngate ba di ke mo de sina pas mais il y a tama ko muna ngal ba de tama joyeux anniversaire il y a des vidéos où ils avaient fait reposter une émission ndenge ya souhaiter ma joyeux anniversaire to ngam vote ça vous me ni ba reposter parce qu'il y a ta souhaiter ma joyeux anniversaire la ko li zibato ngam ba prise kasi il y a bien yebi ngate ndena souhaiter ma joyeux anniversaire a souhaiter ma joyeux anniversaire na kombo na nga mais lelo ça il va vérité wana na yebi na ngate so nga toucher ni ça nga nisho ni parce que na lia dépend na Karine te afuta ndako na nga pona Karine te afuta ndako na nga ipona bato ba edanga so il va y parmi bato ba zo edinga parce que zo lingana boaka he parce que zo lingana lobela kombo na he parce que zo lingana lobelela ye tant qu'il ne mubalaki saka biso ye ya mobimba c'est toujours comme ça au kanisa na la qui s'est la combat famille ba soit la kanisa na point mais pour na répondre était pour ça débat na été pourquoi ba vision ça audio no se bini et ça va parmi montali boso ça qui bomela biso monte ça railler la selle non boza famille botika boza bandeko pour ani bosa la boye c'est que tout ce qui a dit ba ngoni ba na ko ya no ba m'imposer te ya mambo e choka ba tutsi lelo woni na li molela te parce que ba ke ngana koma bilela ngai Tracy Mbelenga na glori ya suko pe ça ma conseil ma casse bandiro na ngana là je ça boto ça na yoka pe bango très bien ça très bien petit ça va bien ma mso na ngasa te ko ça boite ke ba skende boy ni c'est la famille na yoka bango
mais yaya mosusu lobake oloba vérité mosusu ke Karine azalinga baninga nete azatonga bango te pourquoi seki ntango aloba mabe wana mpona ovanda na Karine seki bolinga Karine na maloba nde mabe wana olinga koparticipe na badanger Karine azosala bato yo bazaoparticipe nango asonela mama biloko basoso so bajame balie basoso yazoloba basoso na ngai ya biso oza na poto liaka deja ozokotoloba basoso ya kini nayebi te nga aza moto oyo natelemela Karine mpo azonga Kinshasa kozonga kini te nga azonga na kini nayebi te selo batourage nde bazozala na Karine ngai natelemi Karine kozonga kini tozongeli kini nini kini yango eloko balonga ezalaka lisusu te orchestre ezobeta baopotako buzoba place ezosala baopotako buzoba place ezokila baopotako buzoba eza na sasi te naza bato parmi bato batelemi na Karine azonga kini te eza nga pe Karine ozongeli kini ya nini tout ça c'est ye mo Karine talingi yango comme de toi Juvenal vous allez Juvenal quand on a yango sima donc non pour na yaya parce que tant que ba vérité mususu ki ba ni ndesi nga na ebia Karine ndesi nga Karine na ebi na kota ko lia link ko lia mingi Karine lino biloko mona Karine mona biloko kwa lola Karine mona biloko kwa lola so Karine achine apisina biloko muke et imagine na mate mona otala amour oya za vers ngai ezala kolia ezala bien matériel eza ya ye ngana atala relation nini oyo ngai nazala ngo na Karine eloko nini na bénéficie ngo chez ye eloko nini Karine na bénéficie chez nga achilanga biloko mokie akabelanga mbongo te akapesanga bapartenaire nete etali ye parce que na miso soki Karine apesanga bapartenaire peut-être partenaire na ye bachichichi bola te na bapartenaire ngai ya makasi ba papi le roi bachichichi bola basi ya Molex Aigle Noir ba Yvette lisiki nikini déjà Paris ba Gastino Mangala ba vali mbala on a que Turquie pour na vali mbala ba Sele Mangaya siko eza normal tout ça Karine ne faut yoka na vie bando banda carrière nous avons mutu makambo elanda kayoka kana vie olelanda koka kana vie pona nini silama eza nini yango mais lelo soki bavete moko mpo eloko ya sika neti eza te nalobaka lelo eloko ya sika na kati ya internet eza baaudio oyo ebimaka fale gere na Karine babomana tandis ke babomana te ça veut dire que y a quelque chose dedans bolingo ezali te leka boye ata bayebi na ministre oyo likambo ekise mata ata baswani basali boye kozala ngo na efe te pour le voir si que ça parce que le chocage réel ezaka mambasserie ya audio parce que j'ai la joie quand on voit Karine ndeko na ye il faut encore que mon so ilekana sima eze loko te na ba kana intéresse qui aura parti pour ya Karine aza nota la mission na ministre alaza garçon na telemela ka makambo okosa boete te osoni mabe mama Juvenal basona na Juvenal ngana supportant moto Karine ozala na banani ova na banani botina Juvenal musika okoki discuter na Juvenal te avant ndeko na yo naloba makambo ebele na internet te mapusa naloba makambo ebele na internet yo okoki passer derrière okosala ngo okoki kodiscuter na Juvenal te lelo oyo yaya azoloba yango bazosala baémission parce que yo olingaki buzz te abombaki trop faloba eloko ya oloba sika eza te nga les relations mana opanza pe te na ta normal nga nazona motu na ngai ya papi loko akabelanga mbongo so ya papi atunanga na posa motu boye na peut-être odika mosu ya papi opesa pe mbongo ndenge ebele bandeli nga asute e arrivera motu motu aza na ndenge amemaka makambo na ye na vie Karine akaba mbongo te eza ya ye akaba biloko na biloko te eza ya ye eza ya nga te nakoli pauvreté nakoli semba te oyo nakolokela Karine zuwa so nayokelaka zuwa pene nga na avance te na vie nga so moza entourage bozwi ezaka ndenge moko te motu aza na ndenge azwaka bozwi na ye kaka naza na chance na ye nga na chance na aza na chance ndeti nga na chance nanga naleki basi na chance ngai nazwaka koleka basi ngai naleke cu nga mpe na njakunaka bato ya niveau koleka na basi te naza na bachance moko to mwasi okozwango na vie te cetadire mutu aza na chance na ye bandako Karine afutela na mutu nakofutela na ngango bambongo asimba bamila yango asimbaka biso tosimbaka bamila yango batron tosimbaka kaka siko jalousie ya nini yango
Nous avons Karine Alia apesa etalingai te. Nga na zo kanzo leti ser na nga ndeko na nga na zo Karine na zo Géré na zo wana zo ba tout. Na ba ile omo linga oyo linga ngati tant pis pour na ye. Parce que tout ça sur internet. Nous allons tout ça les familles des familles c'est ça. Combien de fois Karine na zo ba guerre moko boy na Tanya. Na tika Tanya te? Jamais. Pour que Karine bijara batu jamais Tanya za kazawana. Ngai te mabili na yaka pana ye mwa be mwana rolia te. Na ko ba be kai baso na Karine te kana okinete. Etali ngate, tika na ba te na Karine zalaka te. Tout au coup da ta to mata to ke bambo zo zo na Karine zalaka. Kenya la za bi mata bana na kata ndako. Ko Karine tiza mnandeni. Ce qui est important pour c'est ça ka baninga, tout ça va tata pe mina fona be bana kana ye. Combien de fois Karine baso problème na Géré na bi Karine simba te, Géré simba te. Mais nga ya mo bimabisa na songi ki na benga Karine sa Karine ba n'importe quoi ya ni non sa Karine. Pour les signes na za tina ba soigner na réputation te pour réputation c'est beba ngale ke chu. Na tina réputation te. Mais so za homme marié, za femme mariée, ni respecter, ni placer na tana yo. Bo kanisa nga boninga. Tokyo sa esiko na sala ki ndeti nini. Na finga mutu te. Mabe ya mutu te. Ça la coupe pas c'est le. Oui, c'est okupiye da kukanisa mutu na muti na police. Ça mutu kalingi. Oh. So do so la ngana mbebo. Ngai batu nyonso dans la vie mutu nyonso aza guerre na quatre équipe nationale. Pour lelo ba comprendre que ba bolet na côté la Karine non. J'ai chaud. Aza problème na ex na ye RG. Non so na RG. Jamais. Ngai la que tu est que na so na RG. Mais na côté guerre voilà parce que j'ai la famille. Non, soliste na occupé RG parce que occupé RG j'ai les salaires ma bé. Et normal, c'est ça dans la vie. Toi dois falloir toi qui il faut tout la même morale. Ba guerre j'ai les pas na lo finga j'ai les na qui pas bana ti bana lo finga était déjà pour la ba lo finga j'ai na côté la j'ai. Ce qu'on va que j'ai Karine il a quelque chose à part ta Karine ndeli. Ça va pas Karine fait la chose à sur la RG. Mais pour ça RG na bien émission tenga. Asa na ça va vite. Pour ne respecter na mbete. Pour ne respecter j'ai. Bon, il m'a fait la non, non, pas. Ça va bien peut-être nous sur la crise de la semaine émission. Aïe, émission c'est la caméra nous sur la semaine mon côté. Oh, je m'en fous. Attends, il y a bateau à Zara, on a cigare, batina kanisanga. Muta ko kufa na prison azate. Basamba na peine na yo soko foot soko aussi amal nyonso ya important ya mwana. So mta musaka ngamu po aluka dineyo, aluka chana kufa. So na relation te père famille a pas cette relation te père ngaba numa. Quand manya ba sim so pardon. Non, nous te pas filmer déjà dans l'infraction. On a qui ba filmer qui ba ici. Net criminel, net a boy mutu eri marambo. Pourquoi tu n'as c'est oh yo tu na na mutu ka ba soda bozo filmer mutu zo filmer la policier ça bozo filmer il y a des vidéos ya makambo zali oui Maureen tout si ka ba hypocrisie loso bi que j'ai na Karine ba beba ni oui ba beba na bango conseil na le que tu na kopesa na koloba ya important oyo yoki te na surtout na tana ti ya baza bana mike te oyo okanga Karine okanga Géré non mutu aza na mayele na ye mutu aza na makambo na ye Karine nyonso yebi keke naza mutu ya biloba loba donc toi j'avais vu mutu aza bongo faut supporter kaka so olingi mutu osupporte ya obaye mutu te bamiso basala mambo ebele eza na internet so toloba sikoyo mambo ebele na internet oyo peut-être so oresiste te fo kosololaka te na vie ata bamiso baza na bafamille baza bakusi bakosololaka te na internet parce que mabe eza makasi na internet naki motema mpe naki jalousie ya bafamille mpe ezali mais alobi ke boaniveau te Karine aza boye ye moma aza boye etalinga te na boma niveau te nga azwaka na koleka eza ya kosunga bato yo opekisaka nini soki ya po babebani lelo yango bamokili fo loba avant wana non totika na biso naye nakotelanga Karine nanga mpezaka eza parce que nga nayamu tokangisi nga nazala na nga na yo bien te nakosekisaka na nga yo te okangisi nga olinga je te fais quoi nasali yo neti nini mwana bato oyokola problème nasala video preuve eza te nafingi wapi babisanga baarticle moko concilier ba 4e article 5e article po batya par terre ata problème na vie basalaka prison obima kaka c'est toujours comme ça dans la vie oyinga na kota ba prison wana matongo wana batika batyanga koto mosusu bakotyango bakotyango te lokola moi je suis pas criminel moi
so mutakangisanga vraiment azalaki pembeni mwana mare na nga nayasike mare na nga soange barefule na poto nalobaka ngo lelo soki mare na nga azalaki koba na kote moko mboka moko na moto akangisaka nga mais nayasike peut-être mare na nga bake barefule de jour wana na poto yango mpo ngasala dega moko na poto wana concilier ngai ya président Macron ngai kitenge eza problème ezala problème ndenge bango batanga na biloko bapola nzoto tabike mare nanga baza kaleson na mire oye kaleson na mire ozwi kaleson tie na mire obambi trevonalatresa yebi mali eza mala na tete soki na paris wana na paris wana angatama motakala tina ndalo tina gare nord tina gare azotambola azokende nga nasali leke cubwi mpo bakangisanga na te na vie omirenga preuve eza te eloko eza te morim moto asalanga boye okokomaka journaliste okokomaka videobase okokoma youtubeuse nano komi te nasakaka awa priere nasala mabele naolela na bi osalinga boye te otika te okokoma youtubeuse baefe ya mwana youtube troisième émission deuxième émission biso soki kaka solinga azo succès neti nabanga nanga te balobelaka réputation mabe nalingaka réputation mabe na mesala nango c'est-à-dire que lelo Jaël Karine Afi nani soki bakokabwana bakabwana soki bakobebana babebana conseil napesa ya normal yango wana parce que y a des bateaux baluka bapanza biso baluka bapanza biso ya niveau moko topanzana te kaka mutu moko boyebi ye te kaka ri namona ye apanza bino sikaki mission ese mobalaka ina bisa baodina bakaka mission na mission bapesanga so mutu conseil te oyo alingi bazala bazali oyo alingi bapanza bapanzani parce que bango nyonso baka ndeko na nga naportaka bango na motema na nga pasi ya Jaël eolatanga na olala na mabele pasi ya Karine olala na mabele pasi ya Kayatani ya nani veste na olala na mabele c'est-à-dire nga naza soda lekechu nakoboya Karine te nakoboya oda te nakoboya moto te mpo yo olobi mpo moto alobi mpo moto abakisi ioate non yo olingi obebisa relation ya bato oyebi sika bauta nde babanda papa kutu yika yaya nazotezoleke chu Karine c'est votre sœur ata otonga bino andeko na bino ozala bien mais frère okonana mpe Karine te ele bino ye nakokonana Karine te mpo Karine azoplongeane kaka na bapiège bazopiégeaka ye kaka na vie bazopiégeaka ta lelo souvent nakoma mare ndenge moko na bozoba na makambo parce que bando bandi toujours eza mpe bien te tu vois ngata bakanganga mpe famille mpe elobaka pourquoi okiti tala boye famille epesa baraison na bango pourquoi mwana bango bakangi ye mama ebele ya importe eza kaka totala nde mama ezokende naesali bango après une année ebele bakolingwa natie daa mosu na mai na mai nazwi koka natie na saki tangi kombo asiska kombo asiska ekoti na kati natangi na bisiska oyebisaka nga oyo akolinga niri nga oyo alinga bebisa nga akoka nga te nga aza lekechu elenge eleki basi na gu nga emorin tozala soki bakopanzana bapanzana oyo akozala bien fidèle atali babien fait ya motu moko na parce que Jaël aza babien fait asala Karine aza babien fait oyo Jaël asala ye c'est-à-dire que nde eza na mutu aza mokolo mpe aza Karine ane na poto Jaël aza na ki ezakaba kosunga asali foye na bosi asali makambo na ye Karine nekanga monoko Jaël ekanga monoko wadala bato tout ça là c'est ça yo ya mutu masolingo oza kopanza bato otongaka bato na baaudio non c'est ras-le-bol c'est du ras-le-bol y a pas de sens qu'est-ce que moi je fais bozoluka boningai bandeko na ngai nakomi menacer bakomi nakosoka motambo nakoni insécurité otambola neti moto aolanda na nsima ndeti moto abeto likofi elilingi ya pamba nzoto na ngai ekomi kolandaka nanga na banzela napema tokesa mosusu mais ce que na part attention Juvenal inteke nemi penza ya Karine bazoyoka te bana baguerre est-ce que ni bozala na koya Juvenal mpe anika ndeko ya Karine mpe anika ndeko ya Juvenal nayebi na nga te Juvenal c'est un frère ami tobandi lelo te nayebi na vi totalaka babienfait yaya
tout la babie tout la cas le présenter au moni ka mususu attache mo no senga ka moi ma besiko mais non tel mo na bixanga li ka mo boy li ka ya no ya mourir mo sala nga pour la sala peut-être boy lo boy oui tout si cannabis je venais la salle parler qui journaliste oui c'est bon mais c'était pas le moment c'était pas le moment il y a aussi l'émission na siko parce que il demandait que je venais aux contre ta sœur Magata Boswana qu'il fallait que éviter bon na poto hein bossa David na binoa mais ça la maso na so na juvenal et ça la maso na so na Karim et ça la maso na so na Trisimbe na na koloka mabe ata jeune minute pour na pe bana jeune na yoka neti ba chu loka na kufeli su ko kwa mibale est-ce que na ba ndi kuna nga c'est pas important mais ce que j'ai là beba na RG na wala RG t'es na ta normal jamais tout ça m'a mis ça jamais jamais pour ani tout ça m'a mis ça mais j'ai eu sur na RG tu ba beba na bout est-ce que na les questions wala RG jamais oui minde ata na beba na j'ai normalement que t'es ne commodo ça là j'ai ba désar wana na les questions ko so na ko ya makomodo il faut non gérer la commission na promodo après non venir se rattraper attends les français individuels ça dit que mutu na les nemi na les français individuels en lingala mutu na nemi na ça dit que ezabum siko na tao tout ça na ba vrai amour Karine Rosa mabe arosa maramnya musu ya kindo kimba loba kaza modite za mvute nini mais tout ça peut bien fait à mutu tout à fait bien fait à mutu ndesi ngana mona ngana kana tena finga jivina na kokala ngati ngalo chino kokala ngati to créer la famille ti mutu jivina ya mais c'est grâce à Karine to ya koyeba ye oui ni jivina mutu mo asala ma be na vie est-ce que nga jivina na osora mutu na ka dans les pamba ka po na sola kana ye jivina ya toza famille to tika bongo to ça équipe na kati équipe na ola ina ba chance na bango nzamba pesa ba pa ba ke ba mura libanda ba fena ba poto lelo biso za ba kin awa to bla to sila to za sute menza to pambola biso kaka to za tete bimelinga visa Schengen na bona mokende na non de chez poto sikote donc et décembre pour la soirée kuna na Toulouse déjà la Schengen na kita na Paris na 5e arrondissement na 5e arrondissement dans Zalawana ça dit que Maureen Totsika je venais Karine c'est ta sœur après muto ya mbina émission est-ce que lobby boseka bozala ensemble akwe boza botambolaka non bovena ba Karine boke ba Angola boseki boswana bobuna ba niveau ba ki totalaka banina et après défendre na Karine mais je t'aime Juvenal Makasi je t'aime Karine je t'aime honnêtement batu nyonso Karine fait d'abord kangana munoko na yo pourquoi tout makambo nyonso ekitaka na kombo ya Karine. Voilà, donc on continue à Congo Liziba. Merci beaucoup papa Beauty, merci à Refait qui sont mes sans oublier maman chérie Kim Babi. Donc continue à Congo Liziba pour ton lomba. Pour moi la femme super à Karine, tout à l'heure c'est l'émission na jazz. Alors oui, les camarades même ko abimana noko ya mobimba. Les camarades on est pour te mis abimana na camarade ya noko ya mobimba. Azana zemine to yuko moko sana elo na beke liboso Karine kangana nu noko oui ma muso za moyo lo bana na mote tu vois Karine za une fille yo awali kamona ndenge ya explication ndenge ya bien mais elle to yo ka ba interpréter en sens na bango ba do ba gel est-ce que Karine déjà Kabila gel mobile je pense pas oui. Est-ce que Karine j'ai la demande de Mobimba? Je pense pas, je crois pas. Est-ce que ils ont un peu importé à Roloba? Je pense pas. Batika. Pourquoi la page polémique au Lika au Panzabato? Mais si bango so ba panzana, ba panzana bango. Si ba reçoana, ba sonana bango. Parce que conseil n'appelle ça trop. Mutu ori mal comme Karine kana na munoko
parce que vous j'ai la mobile ni maïnio au besoin de yebi atkani ko mwana na ndeko ya mobimba te tout les peut-être zaki mwana kana za boko la tena ndao ko pas za zima lomulaka ah bon elle zaki zima ye peut-être c'est ça parce que ina gaso na j'ai na TV changer ni to j'ai la vue avec caméra ah qui là at lolo la carré échanger na ni et peut-être la télé et carré et to venir na carré ni ble quand soit na ah wat ba lo bela biso ah ni avena gérer ble quand soit na ah après ça soit na bango beze yaka 1 mois 2 mois 3 mois et si na mo si ko to trana bino ndenge ni to ko lo basuni tout ça ba guerre ya makasi les Kardashian là tanga ko mona ba les Kardashian équipe nationale et ils ont la guerre au salima na internet té to ningi sa internet to kabula photo to kadmu to bebe ça ba musicien biso et internet ministère ou équipe nationale biso les Kardashian biso tout pardon à ministère to bebe ça la fa gas na été biso fali na faire bon ça de biso tikabu oui ana ji biso to kabula bango biso to changer papa to kabula bango siko elo nya sika neti ya euro soki baswana na bango soki bakoboma na bango la seul conseil toza la famille totala ba bien fait comme ya mwasi anoko ici non batika bainterprétation na ndenge ya mabe kutoza mission na otie kota kari na ndenge ya mission ekota te aboyaki na ye après okota nde esengaki mais siko il est important attends le banu soit on a gêné intéresse comme exemple parce que même pas dans soina pas soigner la vérité béni yo carine yo kutubo gel yo kutubo après 2 semaines et ça ni et si ah j'ai la même na gel pour année le psycho ah to tigate to ça va faire tout ça biso ba médecine biso ça va famille ndi watana mama ndi kona ngai ba famille c'est 100% de nanga ba lemba ba bitana makasi ba trisi kamba yaka ba tsoba tanya mone pe nzela mwana c'est ça tout ça ba biso to santé comme to santé ça ba famille na biso siko ko beba na ba to ya eza facilité na vie non c'est bien il n'est mariage tanya na elle vandi vraiment que on va na avoir carrière to ba tanya balier maninu na e maishu biso nyoso tanya kuna be jeune mainiwe bibala kitoko jala bali karine on va l'inani on va la société karine luka amo banda donc paya donc na fie juvenal tu vois tiens petit musika quel pequeñe abali sala siko kene moi si to mona lo ngito mona kaso bakanye kene ngakando eximi pour ça dimana dingi kene no ke tikina no ba sina sa prière kuna sina mo sakola kuna sakola na mayo ska ba zinda kine ska kena telemaki na ko sakola papi ya papi le wala kati familia suka nani kana on juste ça pour ba grande tena so ça y shit aya siko tesa na sana prière non et puis Maroc pour 4 jours pour la grâce ya papi le roi carte illimité familia suka mutayepsi papi maman za junior musuku pour te bilega tu fois na noite mais na la délégation na wena mobikisi na wena Lianza na wena Benankela na wena Fifi ba 4 baza 4 j'aime pour le comme musique c'est que tu as Lianza tu as mobikisi tu as Nkela tu as Fifi 4 ans donc Maroc là c'est un papi le roi carte illimité formule la suka bilanga ya héros ya papi le roi ça veut dire que papi papi ngaya papi ya mutu ba boka ya papi ya de bois que ça veut dire que ngali ngama fina chef ya de bois que parce que na swa mutu na lamba mutu le roi Junior musuka bito ya mari je me bien papi ah les tuba ya Maroc ba vani jeune de mabile chu premier ministre Showman boya HPRO de mabile chu boya mo pique ici Maroc grâce il y a papi le roi carte illimitée formule sur tout ça spectacle il y a mon coco Nicodème à Embelier on se fait la Congo les images téléphone sur parce que dans 5
Ok, marrant, grâce à papi, ma beaucoup bébé, y'a papi les rois, y'a papi les mignons, y'a papi les gants, y'a papi les gants. Non, quand je vois y'a papi les rois, papi, c'est tellement mignon, c'est ma fantastique. Oh papi les rois, eh, tu me dis, maman Maria. osambela nzela mama Maria papile roi nzambe azali na yo abelisi yambo ya basi baso papile roi abelisi mpo ya kobikisi le roi papile roi sambela mpo ya biso esiko sumuki papile roi ozali ya biso esakola ya papi mokosi nzambe wanga papile roi naoki motema mawa elisanga mpo ya yesu kristu naboyi mbongo ya papi te nalingi baero ya papi kabelanga ti kolemba papile roi nalingaka mbongo mingi papile roi o papile roi ti élégant ya papile roi lilimbisanga mpona mbongo mosusu nazozwa te babosi mosusu natikali kaka na ya papile roi mbongo ya papi bosu ya papile roi ya papi masumu mawa ya papi mama yoleli bokomprendre ezalaka mbongo oliziba merci beaucoup nyonso balanda midala ndimite merci beaucoup papa petit pela ibobo merci rifeki tombe merci beaucoup mama merci beaucoup mama nali kupuna papa matou andré l'homme comprendre la comment oliziba tokenda moto kokokaka émission esakola ya papi okonzi papi lewa ya ngai naoki motema mawa papi lewa okabelinga bambongo ebele limbisanga mpo ya badolar oyo nazwaka so ya bato te nayambi baezo nano nyonso oyo kaba otala te soki na kani ya papi esalanga $1000 soki na esengo 1500 1800 ya papi nasali oli na vi na ngai obebiselanga vi ya papi Tongo Liziba TV, pour plus d'actualités, abonnez-vous.